Mbote bandeko, mbote bisika nyonso tozwami. En tout cas, merci beaucoup pour la fidélité pe bolingo na bino envers biso. Boza ko cesse te ko manifester yango na nzela ya ba abonnement, na nzela ya ba like, na nzela ya ba partage, na nzela ya ba commentaire na bino, ba suggestion, ba remarque o bozo sala biso et petit à petit toza ko s'améliorer muke muke nzambe asunga biso lobby ezala plus meilleur que lelo. En tout cas, merci. Yo pende kozana idée, suggestion, ko hésiter te, komela biso et kokoma. En tout cas, toza penza ouverte na tout ce qui est remarque, tout ce qui est suggestion, tout ce qui est idée. En tout cas, toza maboko ya kufungwama pona ko yamba yango. Ndenge tomoni na photo, tolingi to parler sur un monsieur abimi na pokwa lelo. Alobi Azali, oncle ya Peniel. Il se présente comme ça, comme tel. Donc, bon, logiquement, Aza nae oncle na été. Aza oncle ya quartier. Donc, ndenge boyebi wana ba réalité à vie kinoise. Donc, ba yaya ya quartier bazalaka, ba maman ya quartier bazalaka, ba noko ya quartier, ba papa ya quartier, ba petit à quartier, siko lelo, oncle ya quartier. Donc, makambo mpe ya Mike Kalambai eya bobulu makasi période moko tozalaka na petit ya quartier sikoyo lelo tozwi oncle ya quartier. Donc dans les jours à venir tokamwa te soki tokutani susu na mama leki ya quartier. Donc sûrement mama leki ya quartier mpe un jour akobima, un jour mpe tata mwasi ya quartier akoya, un jour pe noko pe à quartier koya. Donc tout s'attendre na yango pour lelo tokomi na deuxième épisode après petit à quartier siko lelo tozwi oncle à quartier. Oncle ya quartier epai wapi mama na biso Wivine akoli. Mama Wivine oyo azali mama oyo aboti Peniel pe azali mwasi ya papa na biso pasteur Chibasu. Donc mama ya Peniel kombo na ye Wivine. Voilà, c'est ça. Donc, oya bengi oncle quartier alobi, bakoli na mama ya bapeniel na avenue moko, na quartier Mikondo, pembeni ya école ya mama wa Bosawa, na komina Kimbanseke. Donc, pour la bande de nyonso balingi kolanda intégralité na yango, so boke na page ya Marie-Laure Mwaka, bokuta mobimba ya entretien wana kuna. Donc bakoli na Mikondo pembeni na ekole ya mama Bosawa na komi na Kimbanseke ba oyo bana ya kote wana baza ko se retrouver na ba référence oyo naza kopesa. Donc quartier Mikondo pona ba oyo bayebi te, quartier Mikondo eza quartier oyo eza après quartier Kingasani. Donc soki bosisi Kingasani, quartier oyo elandaka c'est Mikondo. Donc c'est ça. Bakoli wana na venu wana Peniel abotami pe wana na venu na bango kaka wana abotami na plus précisément na hôpital ya ma sœur oyo ezalaka na Kingasani non loin ya terrain Saint-Paul wana nde esika Peniel abotami hôpital ya ma sœur wana hôpital moko kitoko ezala wana Kingasani nayebi hôpital wana hôpital yango ezalaka bien ezalaka pe na lycée moko catholique ezala wana Palazzo, si je me trompe pas. Donc, ils ont un lycée, moi qui toko pesa la wana, ils ont école, na hôpital, maternité, moi bien. Abotami wana, na komina Kingasani, donc bakoli wana. Et puis, ti mama Peniel paye kobala, abali pasteur Papa Chibasu. Papa Chibasu a longwe Congo na 1994, donc 94, pour na États-Unis. Et selon le monsieur qui avait appelé à lobby, mama ya Peniel na papa ya Peniel libala na bango ezalaka ya commission. Donc ye aye kosala kaka ba parallélisme, ba comparaison. Donc pona ye libala ya papa ya Peniel na mama ya Peniel ezalaka ya commission. De même que ba parents ya Peniel ba transposer yango pe na vie ya mwana na bango Peniel, ba saleli epe kopa libala na Mike. Donc ndenge bango ba parents libala ezaki ya commission, basaeli pe mwana na bango libala ya commission avec Mike. Donc c'est comme ça. Alobi mama ya Peniel azalaka mal à la tête. Akoli ndenge wana mutu likolo touche à tout.
donc mal à la tête mpo na ye vie ya Peniel oyo boomona lelo mobimba ya mama na ye donc azalaka na ye mwana mwasi moko mutu likolo likolo. Bon jusque là je me demande hein, pourquoi koya kosala émission ngo koya koloba vie ya mutu boye sur le réseaux sociaux koya koétaler vie ya mutu je sais pas pour quelle raison, pour quel but. Soki azalaki na problème il fallait luka ye en privé basolola babongisa nayebi te c'est quoi la raison, c'est pour gagner quoi, je sais pas. En tout cas, je me demande, hein, dans ma tête, je suis un peu perdu. Je sais pas pourquoi il agit comme ça. Je me demande, Tina Stisiko, pourquoi Koyana Makambango na réseaux sociaux, parce que je vois même pas l'importance, en tout cas. Bah, et ça pouvait se régler autrement, mais je ne comprends pas pourquoi on a réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Et pour naye, à lobby, Peniel, maman naye, azaki tellement mutu likolo. Peniel ndaza wana aza tout à fait copie conforme ya maman naye. Soki lelo Peniel a komi na makambo mitakala epanzana na ba réseaux sociaux. Eza ba conséquences ya éducation oyo ba parents naye barataki. Yango mwana lelo akomi boye susi na ye ezali lobi to lobi kuna ba Shaddai na Zion bango pe baya kotombe victime. Ça me fait un peu rire makambo on a tellement je sais pas le monsieur s'il avait tourné sa langue avant de venir parler ou s'il a eu le temps de réfléchir avant d'enfin décider à koleka na média pona koya kolobaka makambo aya kodon aya koloba na omona importance nango te, mais comme je dois résumer, je fais un effort de résumer de résumer ce qu'il a dit. Alors na mari longutu boka tunie pour yeba si réellement ayebi famille en bien tunie bon bandeko ya mabi bandeko ya mama Peniel ya lobi bandeko ya mama Peniel bavandaka ya basi bavandaka na Cape Town na Afrique du Sud et puis bauta bango nyonso Mbuji-Mayi. Donc c'est un peu ça. C'est quand même bizarre hein, comme démarche. Je vois pas pourquoi aye na on a réseaux sociaux. Jusque là, je vois pas le pourquoi. Je sais même pas. Bon, peut-être azalaka maman Wivine azalaka ex na etamsu bakabwa na bien te papa Chibaso. Tamsu papa Chibaso botola mutu obotola papa oh moi cité par hasard. Ponga na omono ndiro botola ka moi si hein, on dirait bwana rando hein, likambo fo bo vanda bo solo la bo bongisa en famille pour non mona te. Pourquoi aye ko étaler makambo na réseaux sociaux? Alors, concernant la vie de Peniel dans sa famille, en tout cas, wana na habité. Biso na chaîne na biso, ceux qui bande kobotali vers na kata chaîne na biso, moi ba vidéo il y a quelques semaines passées, tout ça là ka deux vidéos, moi quand on parlait sur Peniel Kalambai, victime des hommes de sa vie, et Peniel Kalambai, victime des femmes de sa vie. Donc, ce bokoti na chaîne na biso botali na ba vidéo ya kala borokuta deux vidéos wana où on a eu à parler sur la vie antérieure il y a Peniel, l'environnement où elle a grandi, ainsi que bateau nyonso bazaki tout autour na ye, ba o bakokaki ko sunga ye pona ko mema makambo yo autrement que ndenge ekomeli biso lelo na ndenge tozo décrier yango. En tout cas awa tozaka ni pour Mike ni pour Peniel, tozalaka ni contre Mike ni contre Peniel. Donc ici on est neutre. Et si ka mabe eza mabe tokobenga mabe, si ke eza malamu tokoloba malamu. Soki Peniel mutasali malamu tokoloba sali malamu. Soka sali pe mabe tokoloba sali mabe. Soki Mike mutasali malamu tokoloba sali malamu. Soki pe Mike asali mabe tokoloba asali mabe. Pour vie de couple na bango ti bavanda ki bango mibale, il n'y a pas seulement eu des épines. Il y a eu aussi des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de bonheur. Ce n'était pas seulement les épines. Pour ceux qui ont des épines, donc ils ont eu à passer aussi de bons moments. Donc sûrement, Peniel de son côté, azana ba point positif, a peine ba point négatif. Mike P, a peine ba point positif, a peine ba point négatif. Donc et c'est comme ça. Ba humain
humaine nyonso azaka imparfait quelque part. C'est seulement notre Seigneur Jésus